En tout cas, kozala nayo et ça toujours elengien. Maman moi tuninga abi maman Deborah Bilamba na zo tongisa ngo wapi kitoko moi te. Baso tonga kana ishasa. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Nzamba yebsinga ke Christ azan Nzambe. Tolobaki tobimaki tokenaki na mopanzi ya trône puis ce trône esuki ezo continuer te mboka esuki likolo ezate nde to banokende mopanzi nde namonaki 3 payotes ko yo penza yo yebi te kote bafundi yo nabi nana fundiga abi bafundi yo na mamoko alobi na yebisanga nanu oza mibali combien nabi mobali ngwa fundi nga alobi ni o mobali mo aye ko funda kote alobi ke mais o bo sala o mona ba kangika lopango mais ba pesa do tuté eza mabe makasi nabi benga ye omoni ata yo zolo balobo yebinga te nga nazalaka moto mabe na sileka pa mapama omoni ye soki ayawa akoyebanga amoki aloba ezala bon mais so eza bongo te si ça joue obunda to obunda atungisi nga nayebi kanda abi zela kasi na benga kanda. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kante lobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Il est le soleil levant du matin qui éclaire nos chemins, qui nous bénit, qui nous protège. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux et amoureuses de la parole qui est Jésus-Christ. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours dans cette émission, témoignage avec maman de Bora qui nous édifie ces derniers temps car elle a expérimenté des choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Jésus l'a envoyé pour annoncer cette bonne nouvelle. Alors, ainsi dit Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, c'est toujours moi, la princesse de l'Éternel, l'humble servante, maman Tiffany, dans vos maisons. Régie va nous balancer un cantique pour recevoir nos invités qui sont ici. Là, j'ai dit des big salutations à Papa Guy, là-bas, la maman Lauriane. Pourquoi pas tous les enfants, Ewina, Naïel, Sacré, et puis Eben. Pourquoi pas ma soeur chérie Nekab. Que l'Éternel te bénisse. À maman Betty, I love you so much. Maman Fouratabou et Papa Kaïs. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Shalom. Avant de dire un shalom, je demande un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Régie Yves et Bolo Favon. Allez, Katela. Yambaro ya taba pastel bakokata.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga sikoyo tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini Des retours sur ce plateau avec Maman Déborah qui est ici. Sans plus tarder, je dis d'abord shalom à papa Michael, shalom l'apôtre. Shalom la servante du Seigneur, Maman Stéphane. Bonne santé. Nzamba zobatela kimezanango. Tokoba kaka. Tozali kokoba lokolo osali koloba lokola pe ezali etinda yango na kati na témoignage ya bokangolami ya babungi pe bofongwami misu d'abord oyo te bato bazwa bososoli ya kati bayeba lolenge nini pe ba période nini tozali elongo na servante ya Nzambe Maman Déborah. Je crois bien que à life wana tozwaki moi difficulté par rapport à intempéré ya mbula mais témoignage ezali ko continuer na bandeko pe bazoko benga ke ba parti oyo ya lundi balandaki yango bien te soki bomoni espace ezobima ezopesa vide lekisango moi 2-3 minutes je crois bien continuité nango ezali soko lekisi na espace ya vide ya 2-3 minutes au moment la continuité message ezanango na pesi mbote na bana na Nzambe nyonso adorateur il y a Jésus-Christ partout dans le monde bisika boza pourquoi pas na église Salem na pasteur Godet na mwasi na ye na diacre odo na basali nyonso ba protocole na pesi mbote na Nikez Ndombe pe mwasi na pesi mbote na madame nanga na Sia Fambal pe famille weni nyonso pourquoi pas na mama Vero na mama Diane pe papa Simon bambote na bino yango wana donc tozali encore na kati esika wapi site bo mesana kozwa ba réalité ba vérité ya vie spirituelle na biso kati na christianisme afin que tout ba kozwa comment marcher vraiment avec Christ et comment se protéger contre vie contraire oyo tozala kokuta nango kati na misala na Nzambe oyo Nzambe apambola biso vraiment. Merci Nzambe apambola biso. Shalom maman. Shalom. Bonne santé mamie. Santé ezana bien. En tout cas, kozala nayo et ça toujours elengia. Et comme ça elengi ya et ça elengi. Maman moi c'est place nyonso eza source amai ezala elengi. Gloire à Dieu. Maman moi tuninga abi Maman Déborah bilamba na zo tongisa yango wapi kitoko moi te. Baso tonga kana Ishasa. Na Kinshasa. Oui. Couturier na ebo tonga. Bon. Nde baso mona ayebi. Gloire à Jésus. Bonne santé, ministère, Moussala Nzambe, Tonga, aux acquis dimanche l'église. Oui, santé est bien, mais dimanche na ke église te nazaki na ba fatigue, nde nazaki na banoka pongi makasi kolemba. Yango na lalaki. Wana nsumute. Na kenaki église te, apôtre Michael nde moto akenai. Nazaki kopema vraiment kolemba moyen te. Oboya ke là non église. Naboya na ke là na église. Na obima démon pa na obima nchor. Yango na lala ki pongi mingi na ndako mais apôtre Michael akena. Na bana nyonso bakendaki. Ah, boni Cédric. Aza bien, Cédric aza bien oya lobby. Ah lobby. Voilà na live à lobby. Totikeli yo tokomaki déjà na 3 périodes. Tozo continuer na témoignage na biso. Malgré tolinga tokota live témoignage esilité to continuer mais tozo kende a to komi partie ya micho po to koma suka tama plutôt musika ezali susute tozo pusana to monaki trône de Dieu vraiment place ba confirmer que Jésus-Christ est dit Yesu wana azan Nzambe eza bato ebele ba poser question mais kaka ye Nzambe kaka ye papa kaka ye mwana
Ce qui ose étudier Jésus-Christ, le col la motu, au moment impossible. Mais si on soit le col l'esprit, au moment que c'est impossible. Puis c'est parce que le banatan kala, aban esprit, aban tamola le col la maille, Nicolas maille, bon Nicolas maille aban tamola nini. Bazo le bazan zete, bazo le bazar agneau, bazo le bazar veau, bon mungwa, a lobina za mungwa, bon presque azo côté un peu partout. Quand ndenge moko a kotaki na ba forme wana ezape ndenge akokota lokola mutu lokola meme lokola eza ba forme nyonso forme ayelaki nango na mokili eza oya fils de l'homme c'est que Christ aza nzambe moto akosote yoka na mema bino na raisonnement na bandeko batie tembe Esaïe apesi otali na Esaïe 9 verset 5 azoloba mwana akobotama bakobenga ye éternel des armées bakobenga Dieu puissant. Vraiment Dieu puissant bakozala combien? Or que nzambe azoloba ke azanzambe très jaloux akabola gloire na motute soki alinga peso gloire a peso partie à gloire mais on peso gloire na totalité te. Bon mwana o azobotama soki azanzambe te pona ni ba pesa comme Dieu puissant. Encore recopier ba combo mususu a recopier nde baloba mwana zindo ya papa mais o yake kozwa place à Dieu puissant Père éternel donc ba Dieu puissant bazami balé ba Père éternel ba koza de Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Nzamba yebsinga ke Christ azan nzambe tolobaki tobimaki tokendaki na mopanzi ya trône puis ce trône esuki ezo continuer te mboka esuki likolo eza te nde to banokende mopanzi nde namonaki 3 payotes payote ya liboso bakomi père payote ya mibale bakomi fils payote ya misato bakomi Saint-Esprit. Tous les 3 payotes batongi on dirait donc un modèle moko dimension ka moko couleur kaka moko makambo nyonso kaka moko donc ezakivité que payote différence na moninga nde eto komi wana ba ange balobi nanga zela biso awa nde nzete moko pe saki wana malili ya kitoko nde batenga na se ya nzete ba ange bazongi siko bazongi na trône de Dieu nga pe na ozela bango namoni ange aye kozonga ka moko ate mesa na motu na biloko ebele na kati ya mesa wana azoya na mesa wana motu azo ape kokita akomi na katikati bona se ya nzete nde atie mesa abani kobongisa mesa wana atie redo apembe azwi babiloko atie tete ebele likolo ya mesa ngape ayebsinga lisu zelanga tozoya ngape na ndime akei aye lisu na bakiti azwi bakiti mibale atie moko kote moko kote azongi alobi lisu nazoya akei kokendakenda elibela ngape naza wana naotanga bapayote nazota no comprendre ete bapayote yango elingi eloba nini bandeko yango anani bapayote kitoko bo na minute ye komona mobali moko azoya tala mbinga ya mobali azoya erakomi pembe na nga apesa mbote na maboko te alobi ka bonjour nga mpe na ndimi bonjour namoni azwi kiti abendi avandi era avandi nde abengi nga alobi vanda na kiti nga mpe na vandi ye atuni nga kombo na nani outi wapi nga alobi kombo na nga eza mama Debora abi mama Debora nani nabi sœur Sabine abi sœur Sabine wapi nabi Tina Kento ah bon yo de mama Debora na mbala moko alobeli nga bo yo ye na nani oye kosani nga bi nebi te nebi penza cause ba meminga koto te na banoza na batu moko batu wana basaki na mapapu donc balobi keza ba ange ba meminga batamwisinga bake kotenga ba place oso ba place nini oh ba place batiaka bato bakufwa bazoke memaka nga tozoke mata bangomba tozotambola na mabanga bazoke memanga sikoyo nga na yebi penza te siko ba memelanga nini ba yebsinga pe kozo ba memelanga te batamwisi tamwisinga abia ozoyeba kozo ye kote ote nga abite na yebi na nga kozi te na monika bazo memanga ba to katina bali felo
to comité na trône de Dieu mais tina oba yena nga na comprendre pété abi ah yo oso comprendre le côté mais oso yaka abi bon nasa ni nga no yeba nga nzela te après ayebisinga ah siko yo penza yo yebite côté ba fundi yo nabi na fundiga abi ba fundi yo namba moko alobi na nga yebisanga nanu oza mibali combien yo na vie no za mibali combien nga bite nga zaka mobali moko ona bala mobali na nga wana kena de étude pe na bala Yesu esili nga za mobali te à part mobali na nga o papa bana na nga pe na bala na nga Yesu mobali na nga ngope akena de étude na Lubumbashi habite eza mobali moko aye ko fundo kote omona ko ye kote mobali mo afundi yo na bi mobali nga fundi nga lobini o mobali mo aye ko fundo kote alobi ke yo oza mwasi mabe azwa yo makango siko apesa ko mbongo asungaka yo azo salisa yo asombela ko bilamba me yo ozo wanga ne ozo zwa mibali musu libande ebele na binga yo nga penza na yebi mobali moko aye ko funda nga kote nga za mobali musu te mobali nga pe akenda ne betude bo siko ngai mobali ngo mususu nani nga yebi na nga mobali te abi oyebi mobali te nabi te abi mobali o mobali wa ke betude mobali bolala ne na ndako nabi te na mbetu na lala na bana nanga nga lala na mobali te nga na mbetu na lala na mbetu na bana nanga na lala na mobali te nga yebi mibali musu te moto wana akoseliga abi yo kanse so na bengi ya ye est-ce que roloba makamozo loba nga abi omondi so aye ya ye bingate nga za matata nde na zabo nga banga mutute omoni nga na banga mutute soki aye aloba bien bisika na zwa ye makango bisika alala na ndako na nga aye banga mokolo ngo ezaki mokoni soki alobi te nde na lembi bo batambwisinga lelo aoye banga yabi tinde ko komi koto pe ozaka kanda na bi te na za kanda te me akoselinga makambo abi mobali moko aye ko fundo koto yenda aye ko pesa rapport yango na tina ba ange mo kezwaye aya na bi siko mobali yango nani à part passer auto swana na ya zampe mobali na ngate a mobali aleki na nga bo siko nga mobali musu awuti wapi ah na yebilika mwana te abi yo za mibali misatu oza mibali misatu mobali na liboso eza o abala yo me mobali wana asisa doti na yo te ne asisa doti te soki bokufi lelo bokeli felo il faut apesa doti nyonso pona ni bino bolingo kota mabala o ba apesa ba doti te soki mobali abali yo il faut apesa doti ero apesa doti bokena leta bokena église ba bénir mariage wana okomi en ordre wana libala no eza valeur mais obo sala omona bakangika lopango mais baopesa dotu te eza mabe makasi wana mobali no aliboso mobali mibale tin vrai yo bala Yesu osambela makasi wana penza na kosite ojena pe mingi wana na kosite mais obakisa mobala misatu nabi no yebso na yebi mobala misatu te ozoka te wana jusque là no yeba te ke Jésus nabi na yebisi yo na bala mobali musu te ozoka te abi yo za mobali moko babengake kanda kombo ne kanda nabi ngayo na yebi mobali na koma kanda ngana na yebi kanda mwaza wapi omoninga na yeba kombo ya kanda wana eza na bato abandundu o ya maindome bato amaindome nde bapesa bato bakoma kanda ngapi na mona ba maindome wana te ngapi na yeba mobali na koma ya kanda te siko kanda ngwa ye kokosela nga kote azawa abi ozotiaka monoko pamba na minito so na lobi ke na benga kanda oloba te so na bengi kanda penza ye kotelema yo koloba kanda zo confirmer ke oza mwasi mabe kanda confirmer ke yo liaka bambongo na ye na bi benga ye omoni ata yo zoloba lobo yebi ngate nga nazalaka moto mabe nasilika pama omoni ye soki ayawa akoyeba nga amoki aloba ezala bongo mais so eza bongo te s'il s'agit kobunda to kobunda atungisi nga nayebi kanda
abi zela kasi na benga kanda kotomboka nanu te na bengelo kanda na bi benga ye na saki nikola kiti na telemi na bani ko bouger lokolo ya lobi vanda kanda zoya siko zo telemela ni ngape na vandi atuninga nani oyo soki asiliki ayebisa batuke ndenge naza na banga motute kanda nanga so ya watayo nani nako bangote nani o azaka so asiliki azo pasola biloko azo bamba biloko nani oyo eza yote eza nani o afinga ba pasteur eza yote nani o akanga batu benemi eza yote nabi nakanga batu enemi ko so moto afingi nga ale nakangi enemi so moto alobeli nga mabe ale na siliki alobi balobela ko ka mabe yo lobela batu mabe te balobela ka yo tala mobali okanda na so lobaki aye ko fundo koto eza kanda o silika wana nde mobali no amisatu oyo azo vivre na yo oyo azo mema yo ke lifelo ayebisinga eske boyebaka bakaratere mabe nyonso eza mibali na bino nga akominye abite lobati bino boloba na bala yesu na bala yesu na bala yesu obali yesu mpo na nini obali yesu mpo obongoli motema obali yesu mpo otiki mabe obali yesu mpo okomi kotambola na omeni ekulusu ya yesu me moto aza na lukuta aza na moyiba aza na songisongi abala yesu te abala nde songisongi moto alukuta abala lukuta moto akenda banganga abala bonganga moto o aza koyina abala koyina karatere nyonso ya mabe o eza na nzoto na yo eza nde mobali na yo par exemple eza sere moko na otanga komo te apose nga question abi mama bondela mpo na ngai mpo na nini mwana nga abotami donc aza abotami na déformation ere na bondeli nzambe alobi ke mibali na ye o abalaki avant kobota mwana wana nde amemi badeforme mwana wana oyebi ere nayebisi mama wana mama nasiliki avant mwana wana nga nazwi mibali te nga nazwi mibali te na bondeli nzambe abike bakaratere makambo banosala avant zemi ya mwana wana yebisa ye aloba makambo asalaki avant zemi ya mwana wana yango nde ebebisi mwana mama ye moko areconnaître biloko asalaki donc omoni langage ya nzambe eza biso batu te nzambe alobi karatere ya mabe yango nde mibali na biso ere oza na bakaratere ya mabe balobi tika kanda otika te balobi tika lukuta otika te tika moyibi otika te nzoka nde obala moyibi karatere ozoboma na nzoto akoma nde mobali no nzambe alobi botanga bible te na mokanda apocalypse 12 balobi satan aza grand accusateur oyo akenda koakize bana nzambe epa nzambe satan mosikasi alana okende koakize yo kanisi nana okende koakize ka lukuta oboma na motema wana olingi otika lukuta te olingi otika songisongi te yango nde ezokende epa nzambe yo olingi opambola ye tala azala moyibi aosisa koyiba mbongo yo olingi opambola ye aza kanda abana osilikela bato olingi otie paster na kobunda na bandimi te donc karatere ya mabe nazo koinsiste karatere ya mabe nde ekenda koakize biso epai ya nzambe il faut totika bakaratere ya mabe tosala effort tobanda kochange malembe tia nano volonté kozala te ka kodiskite ka kopesa to ka koboya zwa temps oleke opesa bato zwa temps ya kosala effort otika bizalelo mabe puisque bizalelo wana nde ekenda koakize yo epai ya nzambe ere explike nga bongo abi okomprendre sikoyo na bino akomprendre sikoyo décision na yo eza nini nga bi décision na nga eza kotika bakaratere wana mabe abi ndenge olobi etikala bongo tika bakaratere ya mabe na mbala moko nde alobi na nga boye tala likolo ya mesa eloko nini olingi ozwa awa oza nango posa na mesa oyo tala biloko yango ebele batie mbongo batie babible batie basikre
batie ba miliki, batie bitambala pembe, batie ba fruit, biloko etondi na mesa ebele. Nde alobi pona kaka oyo ligi. Mbala moko eloko aliboso na pona ki eza Bible. Nga na tomboli Bible. Ya alobi biloko bele biloko tombola Bible pona nini? Ozi Bible pona nini? Ngabi a partir lelo ndenge oyebisiga ke kanda za mobali nanga a partir lelo na tiki bizalela mabe no banosalela ka Bible. Abi yo ndimi ko salela Bible okoka. Okanga motema. Bible ezala pasi yo ko kanga motema bino okanga. Na okanga motema ngana ko salela Bible, ngana salela Nzambe. Abi pone lo mususu. Nde na poni kitambala ya pembe wezaki sans tache. Abi osani na kitambalo. Na bite nga kitambalo no kanga na mututi. Baloba kitambala ezabu santo. Nga lingi motema na nga za pembe net kitambalo. Abi asolo yo pesa motema na nga yo koma pene yo moto akanda. Na bi na rotika ti. Na yebisi oke na rotika. Abi pona lisusu. Nde na poni ba fruit. Donc bamboma we saki lokola na mesa on dirait bamboma oya ba makasu. Nde atuninga osi mboma makasu na moni omela masanga. Est-ce qu'on mela masanga te? Na bite na mela masanga te? Na bana bomona na ngala mela masanga te. Na sili sa ata verte ata demi verte. Abi me osi mboma pona nini? Bamboma za batu ba mela masanga. Na bi omoni mboma oyo ezaka mboma teke pona masanga mais si ça peut ba maladie esunga na ba maladie ebele na nzoto na lingi mboma oyo na obano liango na bela te na bela mingi te puis na bela mingi abia bon pona lisusu eloko asuka nde eloko asuka na zwaki eza fungula puis aloba na nga pona ka 4 na poni fungula abi yo ça normal te. Est-ce que yo penso ça normal? Mbongo yango ba miliki yango biloko soke pona pamba o nini na bi fungula o moni etoye ba koti biso ba kotinga na 11e porte ba yepsinga ke fungula eza autorité so za na fungula okokanga mbula so za na fungula nyoso kosenga nzambe opesa yo Bible elobi so bakangi na likolo so bakangi na se nzambe pe akangi na likolo so bafongoli koto nzambe pe afongoli yango na zwi fungula na mbala moko atalinga na miso azwi mbote apesinga alobi oza mayele mingi penza apesinga mbote na yoki cram na loboko esali cram on dirait na simbi nina on dirait courant cram moko paralyser nga loboko nde nalobaki na ngaka na se ya motema nabi moto wango eza ndeni apesinga mbote loboko esali so cram aza ndoki na bimisa na monoko te mais na oloba na se ya motema atalinga abi komi tungisa te na transmettre yo partie na nga ya gloire plutôt ya onction nga na transmettre yo partie ya onction yo komi tungisa te nga pe na tuni te ke yo nani mais alobi ka na transmettre yo partie ya onction oyo banosalela nango komi tungisa te na mbala moko nde alobi telema tokende nga abi te mpona nini namoni 3 pariode elingi eloba nini est-ce que okoki koexplike nga ba 3 pariode alobi na nga bakomi nini nabi bakomi père bakomi fils bakomi saint esprit abi omoni yango ndenge nini nabi ezaka ndenge moko batongi yango ndenge moko abi omoni kende yebisa mokili père fils saint esprit bazo former ka un chemin de la vie donc père fils saint esprit ezaka eloko moko donc papa mwana pe molimo santo bazaka eloko moko ngabi eloko moko siko nde nini bapartage bango babi bapartage eza misala fils père aza na misala asalaka fils aza na mosala asalaka saint esprit aza na mosala asala mais nyonso ezaka eloko moko yango ozomona yango couleur moko ozomona yango dimension moko ozomona makambo nyonso eza moko nabi nalingi na pose o question na moto azwi baptême puisque toza na
débat moko na mokili makasi eza bato mosusu azwi baptême badinise na mai balobi tobatize yo au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ale badinise ye na mai balobi azwi baptême eza na mosusu bazozwa ye badinise au nom de Jésus mais azwi peka na mai bon babateme wana nyonso ezali différence eza wapi na oyo azwi au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit na oyo azwi au nom de Jésus différence eza wapi ya lobi te différence eza te eza na différence te nyonso eza biblique bateme oyo babatize moto au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ezali prophétie oyo ebimaki na Jésus ye moko ere azalaka na mokili jusque là azoyebisanga te aza Jésus abi ere Yesu ye moko azalaka na mokili yango alobaki bobatize motu na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo eza prophétie ne eza mabe te oyo au nom de Jésus eza prophétie ebimi na apôtre Pierre alobi bobatize bato au nom de Jésus na Bible pourquoi Pierre a changé au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre le soit na tour na yeke au nom de Jésus pour nani. Abi Yesu aloba ki ba baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, puis c'est ye azaki na mokili. Comme azaki na mokili, il faut respecter gloire ya papa. Mais era zongi ba komi un. Est-ce que kuno moni combien de trônes na bika moko, titika moko. O mo conservanite donc azongi na gloire na ye il faut balobaka au nom de Jésus parce que na kati ya Jésus Père aza na kati ya Jésus Fils aza na kati ya Jésus Saint-Esprit aza na bisiko bato bazwaki au nom de Père du Fils et de Saint-Esprit bazongela kopesa bango alobi te nyonso ezaka baptême nyonso na oyo tata mwana molimo santo na au nom de Jésus ezaka ndenge moko nde apesi nga exemple eza lokola yo mutu mosu akobenga yo Sabina mutu mosu akobenga yo Deborah mutu mosu akobenga yo Tina Kentu nyonso ka bakombo na yo donc eza problème monene kuna te bosala ba débat na makambo wana te ba o ba baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ba baptiser ba o ba baptiser au nom de Jésus ba baptiser mais essentiel bo dinisa bango na mai nde alobi nanga o comprendre na bia bi tokei zwa biloko no toke nga pe na tomoli ba Bible nanga na simi na mabo na yuki kambala mo atuninga pona ndi bilama na epasuki bo na bilama nanga epasuki na tali bilama epasuki ekomi na liboma na bia bilama nanga na uti bien côté nyonso na ye balatanga bilama na ndako ya grande sœur bisika bazwanga balatinga bisutan nanga bia pembe sans tache na tamboli nango ekoma pesalité te bo awa epasuki boye penza na kotambola ndenge nini na kotambola ndenge nini ye pa otala nga nye abi siko kotambola ndenge nini bilama no za kopaso na bino kotambola bien te abi omone bilama no epasuki po okutani na moi fara ero okutani na moi ezikisaka yango ezikisi bilamba na yo na bi wapi moi yango alobi jusque là ozomona moi te ozomona te oza liboso ya moi na bi namoni nanga moi te namoni moi te abi okoli te ozoyeba moi oyo epasoli bilamba te oyebi na kati ya jardin d'Eden Adam na Eve asala lisumu bakendaki kolata matiti balati matiti moi ebimaki matiti ekauki batikali mitakala yo pe comme ozalaki na masumu ozalaki na mibali misato yo olingi kobongola motema te yango okutani na moi ezikisi bilamba na yo mpo basekre no nyonso ebima bozo comprendre te ndenge nga bino comprendre te namoni mpe moi te abi komo oyebi moi te tokei mais yeba bi eke ndenge okutani na moi akotika obongo te akolukela yo bilamba mais nga mpe noyeba te ke moi yango eza moto azoluka nga noyeba nanga mpe te abi tokei ocomprendre makambo après
to bandi kokende siko ngana bilamba ngo kopasuka toke na oke soni ya ko ke liboso ngano la nasima na cheka loboko bo dona ko bi pesa mutakala no chaka loboko bo ya ke akomi liboso ngana sima na mama ake atelemi atalinga pesa na che maboko bo alobi maman Deborah dépêche-toi viens vite nde nazwi mbango nazwi mwa mbango na bilamba ngo akopasuka nake mbango nakomi pembe bino maman Deborah koya mbango te marcher lentement et sûrement eza nini alobi na nga kezwa mbango nga nazwi mbango alobi leso maman Deborah koya mbango te marcher lentement et sûrement bon moto yango aza ndeni nga mpe nakoma oya liso malembe nabi alobi na akende marcher lentement et sûrement nga mpe na bana oke malembe yakomi mosika abi maman Deborah dépêche-toi viens vite nazwi mbango alobi non maman Deborah marche lentement et sûrement nabi mais moto aza ndeni ye moto alobi nazwa mbango akomi lisuke marche lentement et sûrement ezani na bana oke liso malembe abengi nga troisième fois maman Deborah dépêche-toi viens vite nazwi mbango donc nakomi pembeni na ye maman Deborah marcher lentement et sûrement nga baye nabi moto azosukisa nga motema mpona azokomisa nga lokola kizengi nde nakomi peme alobi maman Deborah zalaka na motema ya maîtrise zalaka na motema ya malili kozala te na motema likambo nyonso ozoluka kaka osuka ya motema soki nalingi nayebisa yo ke marcher lentement et sûrement nalingi koyebisa yo boye moto nyonso oyo alanda Yesu moto nyonso azolanda Yesu oyo akoti na temps ya Yesu oyo azotambola elongo na Yesu nde bayebisa oyo na 3e porte ya Yerusalem komarche ensemble na Jésus moto wana okozala te pressé na makambo il faut ozala na patience il faut ozala na douceur moto alanda Yesu aza oyo akanga motema moto alanda Yesu akoza moto atembe te moto abadutu te moto alanda Yesu akozala oyo te donc aolukaka ndenge ayambi Yesu lelo ka lelo abonga ndenge ayambi Yesu ka lelo il faut makambo nyonso ekokisama te moto alanda Yesu akenda malembe kende nzela ya Nzambe malembe nzela Nzambe amema mbangu te batete atembe te neti bato ebele eto bandaki na ebandeli ebele batie tembe ebele bakoma babétise ebele o maman Deborah mpona nini otie eloko matoi na témoignage na nga bamema nga ntina baange balobelanga sur basile mais balobelanga sur biloko ya matoi te balobelanga sur basile nazalaki mpe na vise na matoi mais nayoka te balobi na nga ke elongola yango bayebisi nga kotia biloko ezokomplike yo te mpo atire bato bon yo kopose ka bakeze maman Deborah ebongo salaka boye ebongo te landa nano mwana Nzambe alandaka yo koza presse te landa bamakambo nyonso kozaka tembe te moto aza na bonzambe oyo mpenza aza na esprit ya Nzambe akotala ke tala age ya mama oyo naza na papier na maboko te naza na biki na maboko te me ndenge nini azoloba makambo oyo azobosana mpe te naloba ngo mpe lelo te na bana oloba depuis 2000 ans donc eza makambo ya Nzambe makambo bateya biso na classe bahistoire bagéographie est ce que topoloka nyonso na motu jamais ata bapasse bateya Bible bamikaeli bango bateya Bible ata atei chapitre wana moko mosusu efo abosana lisu akobloke na motu te mais ere nazoloba eza esprit ya Nzambe donc kozala tembe te mwana Nzambe atambola malembe mwana Nzambe averifia bakrist abere epaule azoteya bango bazwa babible bazotala na bible eske makambo azoloba eza solo obie ndenge nini batete atembe te yango azoloba tokende lentement mais sûrement donc totambola maleme totambola te kaka na loyenge te okende boka loyenge te makambo Nzambe bakende maleme ata ozwi don ata ozwi ministère oke mbango te ezela ta Nzambe
ata lelo bate oza pasteur zela ta nzambe eloko nyonso ifo kozela zala na patience kowela te tozozwa baconséquence lelo mpo towela mbangu ntange bapesa prophétie eyo oza prophète ale mbala moko baétudie biloko yango te yango omoni ekene liboso te donc totambola lentement mais sûrement nde ayebisinga mama de bwa tokeni moto nyonso akutana na moi atika ye moto akala bondenge oza te il faut apesa solution nde bamemanga na bâtiment moko ezaki ya 5 portes c'est-à-dire moto nyonso akutana na Christ soki ozokutana na Jésus-Christ il faut solution emonana ata baproblème oza nango lelo maladi oza nango lelo kozala mosala oza nango lelo mpo nana okutana na Christ peut-être Christ atindaka baange koya koyoka yo eza nini mais ye moko nano akota na vie na yo te zwa décision kotisa yesu na kati ya motema na yo bien aimé solution ekomonana yesu ayebisi nga bilamba oyo na nzoto no ekotikala boye te il faut solution emonana il faut balukelo bilamba ya bien il faut lata kitoko oyo ekomi salite mabe epasuki yesu aza solution na nyonso aza solution bien aimé nde amemanga na bâtiment oyo a 5 portes landa nini namonaki kuna na baporte na première porte nakutika bilamba ebele barope basutanie bajipe do bilamba ngomba ya pembe sans tache na kati ya ndako wana ebele bilamba mpenza basorte ya bacouleur na bacouleur nde na mbala moko tokoti wana eza na baange mpe baza na kati ya ndako nde vie na nga oyo nazalaki na ye na banoyeba te Jésus wana na obengeka vie ayebisi bango boponela ye elamba ya bien bolongola oyo asali te botumba yango moto nde babengi nga yaka opona elamba landa bien baange balobi na nga yaka opona elamba nga moko mpe nakendaki naponi jupe moko ezalaki ya couleur grise jupe longue naponi blouse ya kitoko ezalaki ya pembe nalati babi osepeli na oyo nabi eza kitoko makasi jupe nazwi jupe wana nalati nazwi blouse nalati siko bazwi bilamba oyo akala vie alobi bopelisa yango moto nga mpe bapelisi yango mpe moto nde bayebisi nga bo omoni bilamba olati elingi eloba bosantu okomi mosantu ozotambola na sainteté sikoyo omoni bilamba olati ekoma salite te omoni jupe ya couleur grise oyo elingi eloba l'humiliation zalaka moto akomi kitisa a partir ya lelo olati jupe oyo kotombola lisu mapeka te kozala lisu lolendo te zala moto akomi kitisa ata moto afingi yo zala moto akomi kitisa mpo olati jupe oyo omoni blouse oyo olati oyo bazobenga yango cuirasse ndenge olati blouse oyo soki ozotambola bosantu ata bandoki bazotire yo ndenge nini bafleshe ekota te omoni bilamba oyo akala batumi moto eza bizalela mabe bakaratere na yo akala bizalelo na yo akala tumba yango moto mpo nani batumi moto olie batika biteni wana te batumi moto mpo ozongela yango lisusu te c'est-à-dire karatere ya mabe ere ozolongola yango il faut ozikisa yango moto me Matthieu 13 elobi yango ere batimolaki matiti wana ya mabe batika yango na bilanga te so batika yango na bilanga elinga ebima balobaki botia yango moto bizalela mabe batumba moto bato ebele baoloba babelela moto nini eske bademo bazika moto ebongo matiti wana bazikisaki na bilanga eza yini emanja banani bakaraktera mabe biloko mabe bazika moto bazozikisa demo te bazozikisa bizalele ya mabe moto yango bayebisi nga bizalela mabe comme elamba ya peme sans tache eza les bonnes œuvres bilamba salitaire au passé eza les mauvaises œuvres il faut batuma ngo
bisalela mabe kotika te tumba yango. Et puis tala bien, ya lobi bo pese bilamba. Nga ba memingaka devant bilamba, mais ba lobi na nga pona yo moko. Pona ni na poninga moko. C'est-à-dire pour bongo la motema eza volonté na yo. Pasteur aza wana kapo almema yo na nzela nzambe. Yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Mais décision ya kotika lolendo, ya kotika lukuta, ya kotika moyibi ezo bimaka na motema na yo. Eza yo mo ozwa décision. En tout cas loko na tiki. Ezo futa nga iloko te. Na bunda mingi na zui intérêt te. Na swana mingi na zui intérêt te. Na kanga batu benemi na zui intérêt te. Na sala kindoki mingi na zui intérêt te ka perte. Ah no bongo la motema. Décision ko ute pa na yo. Mais pasteur azawa na kapa diriger yo. Ndenge ni rotika mabe. Yango ngai moko nde mutu na ponaki. Même Bible kunezanga moko na poni. Nga na poni Bible na signé ministère. Ministère on a zui. Eza volonté à moutouté volonté na nga moko. Na ponaki Bible. Comme na ponaki Bible, nga pe na rotika te ata persécution, ata tribulation, nga no kangama na Bible. Donc et yo konyo c'est sa décision na yo. Ba fruit o na zwaki. Monsoir na zwaki wana, c'est la sainteté. Ba fruit na zwaki eza ba mboma molimo sang. Bien aimé so tiki mabe et que molimo sata koti na vie na yo. Le col est boti ba fruit. On remarque même malade et banoki mayo. Présence à Saint-Esprit na vie à moto. Et qu'il sa malade. Donc ba fruit wana pone ne ba tel ça le col mboma makasu. Mboma makasu et c'est ça ka malaria, et c'est ça ka diabète, et c'est ça ba maladie belé. C'est-à-dire fruit à Saint-Esprit. On va baigner na Galates 5:22. So e botami na motema na yo. Oza moto amour, oza moto douceur, oza moto tempérance, patience, oza moto na kondima, tout la bénédicité, tous les fruits wana so ezala bomo ina yo. Bien aimé ba maladie ko si la ka ngomoko. Ata moto atio le bon côté maladie ezo bima, puisque ba fruit à Saint-Esprit et ça ba vita Christ, et puis ça Saint-Esprit, Saint Christ. Et puis ça ba guérison. Yango wana. Nga moko nde na zui volonté akopona. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto. Biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Papesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources. Comme on a été bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone.
Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata